na président Lomelobi azo regretter makasa abi mwana bazoli ye na mbwa ole bo sauver mwana me bozo filmer lelo congolais ko mine bongo to pe bisa suba wei kimia te to vanisa bango kimia te lelo suzi bantu ser na biso to ole la zana malili lelo batu tu ba ko ba lolenge na bango akufa kipona mobali moko mwana muke mobali moko ya poto do qui m'a coujos na mampara mobo oh oza na maîtrise makambo olo baki eza problème ite yesu masiya kutu ba kiti ça y est donc otala yesu boye oh mwana grand prêtre oh ba sale boye et bon soki yo ba fingu esali nini so ba bi oh oza ndoki et le bien président Omar Kabongo que je salue abi soki ba lobi que sujet zaki aneko freiner Teresa Teresa doit tourner ma film belé. C'est que celui qui ne commence à bien. Surtout baza ba ser na ye. Bango no so ba ser. La mutapesi za pesi mbongo ba subambo mais suzi. Yo so baza ba ser. Ba bela mutapesi. Yango na lobité bela rapesi félicitations. Ser na biso pe wana ba ba pona contribution na kata groupe WhatsApp. Ya kambome kaka. Teza bela teza ye. Eza problème ité. Ba na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Voilà, merci de l'attention accordée, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision, Jemima Ibele TV. J'ai le plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour me suivre. Je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Je suis déjà de retour. Je crois que Betty Maboko, la bande, enfin, elle est là. Eh bien, je suis là. On va essayer un peu de parler par rapport il y a 5 ans, il y a Famille Libota, c'est-à-dire Belvic TV. Totalise 50 jours pour jour, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais parmi les 5 ans, on a 5 ans et Boti Banebele, Belvic TV et Bibisi Banebele, et tu connais un peu comme Lobelangona, Papa Kouloutou, la famille Libota, déjà il s'appelle Jerry Kobetox, il y a Kobe DC7 de la presse congolaise. Évidemment, on va essayer un peu de parler aussi par rapport il y a Ndakou, il y a Fali Poupa Aigle. Après, quand on a photo, président de la France Macron. Tomoni va saboter Ndakunaye. Il y a de pourparler. Les gens disent que, d'autres disent que ils sont combattants, militants, gaulois, fiti. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Avant de l'émission, j'ai dit merci beaucoup à l'équipe technique qui est derrière la prise de vue, Medli. Merci pour la prise de vue. Aussi, merci beaucoup na monteur Nabiso, Hervé Chinois, Tonton Play. Merci pour la Moussala Kitoko. Et merci encore une fois. Je commence par Famille Libota de Belvic. On dit la patrona, babi, maman sociale, maman soin, maman écriture, poutine de l'écriture. Merci beaucoup pour la soutien. Maman enveloppe, ya chocolat. Et merci beaucoup à la Chine de Karine Mokondi, la baronne, pour nous soutenir. FM 4 fois boss depuis Paris. Merci à mon vieux David Olito, doux de caractère. Depuis Paris, de Bateau Jemima Ibele. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Donc, partout, au Bolingelaka, Jemima Ibele. Voilà, merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup. Hein. Donc là, j'en profite encore pour saluer Maman Belgique, Maman de la Chine, Maman Blanche depuis Hollande. Merci encore une fois. Alfred Anthony depuis Irlande. Babi Mikolo et moi, soutien. Talarara, Natikali, Orpheline. Donc, moi, soutien. Et que ça, a énormément plaisir. Hein. Donc, on va essayer un peu de parler avec des CC de la presse congolaise. Boyebiye, il y a Jéhi Kobetox, Balobi Medni Fungolanga, Bamona Papa Kulutu, il y a Famille Bota, Bamona, des CC de la presse, Afula, Bakombo Tuyayo, Boni. Malamou Jemima Ibele, gros bébé de la presse. D'abord, on appelle ça yo, Bambote Bele, parce que 2023, tout le monde a qui pénati. 2023, net au Bandian, tout le monde a été. Et puis Bambote Bele, na chaîne Oyo, GI Télévision, où ils ont parlé. Donc, Koko Yaba Warrior, Papa Kouloutou, famille Bota. D'abord, je salue Bandeko Nyonso ya famille Bota. Parce que nous avons fait ça, tout le mot d'ordre Zara Moko. Bazo na bango nyonso, mais bati que la belle vie écriture. Na lobaki bien, belle vie za titulaire, bango baza ba doublir. Na écriture. Les loyo, ba sert lokola ba maman na biso mère de mère. Ayebisi nga bina tali film au mensonge, ta belle vie vanda. Nathalie Kabal, belle vie vanda. Nathalie influence, belle vie vanda. Couple à danger. Couple à danger, ba film do abi à vanda. Testament. Ba testament. Na yebisi que ndeko na biso moi ça ça musala. Et puis na yebisa ka batu ka ko beta ba millions de vies. Ba tchaka tembe. Lelo ya devrier code ya ba millions de vies. Donc la patronne a belle vie Candy, autorité morale. Donc lelo yo ngai soki ba adoptanga na famille Bota ba nga ki oza papa Kulutu. En tout cas, nga aussi dans la bino na mutema. Donc bon continuer toujours copier ça Bellar TV confiance boza jamais déçu. Bis bango ba tourner na ba Hollywood, ba tourner wapi, mais biso ka écriture. Ndezo kabola biso na bango. Voilà. Yako be jour pour jour, be vite TV bandek le kwa lisano. Une année, 2 ans, 3 ans, les lobes 5 ans. Tant que vous avez quoi moi la famille, bah c'est l'anniversaire à l'époque une année. Au moins ensuite tout la à 5 ans, tout ça l'anniversaire. Les lots 5 ans la belle vie TV, que papa Koulout. En tout cas 5 ans la belle vie TV et ça la plaisir ezaka biso en Afrique té, to na Congo té, plaisir ezaka dans monde entier par rapport à la communauté na biso na bande comme ça parce que belle vie azana ba Camerounais ba Ivoirien ba landa ba film naé. Vous comprenez? Les loyaux 5 ans, en tout cas, nous avons et loko bandaki na misu ya mutu nyonso. Parce que tant que aozaki ba tebele ba ozaka te. Asa parmi bana baso ba signa pena ke na sala la belle na ngai, to na sala chaîne na nga, lelo na koma ko bengisa ba ndeko na nga, to sala ka musala. Yango moni ya saka trop focalisé na musala, so musala te église ngomba. O benge bo na ngomba. Donc azoke de ko bondela pona musane. Lelo 5 ans lelo, en tout cas on a félicité hier. Si on a le nombre de films sali pendant 5 ans, c'est une réussite totale. À continuité ma batu. Tout ça qui a combien de scénaristes dans Mbogo, to yebi bazon ngala wa kombo. Mais lelo yo, on va na boye belle dinganga la patronne a ebiso abi non. Belle via za diable na scénario. Donc plus eza musala. Les à côté, il y a qui part en penalty. En tout cas bravo na 5 ans. En tout cas tous en réussite. Ceux qui ont sali bilan, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et leur réussite totale. Donc, et l'on a dit, Mambo et Salami a bien. Par exemple, vous avez la idée, Batunin Oyo Belvi TV est fouli. Parce que dans la moutoum, ça qu'on les calatés, le bilan, dès la zaboye, so na yeba les par rapport à Belvi TV. Aux ba idée, ba comprendre la moitié de Jérémy Andima, la moitié de Ronel, Batebela. Hypocrite ne bandima raté. Au moins, ba hypocrite ne bandima raté. Ngala lo ba ngo lelo, ngai makambo ekoyela ka Bellar lelo ekoyela apenga yo yebi yo za muto so parmi bato so babeti lisolo ya vie nanga yo za na kati ba fani kataleya ba meta immortel nga lelo yo ena bato muso pesa coup de pouce boye mais ntimwaka do Bellar peso ki kutu ya za nzeta mubesu nga na za ya kokauka ba sale bongo na vie eza nango normal so to tali lelo na Bellar e fulli pena bato parce que quand la mingi était à son belvé, bengi sur un film était au quoi tension. On s'est retrouvé dans l'hôpital. Nga pena, ba bengi ça un film était na kufa. Ah ngaye, ta ba bengi so tourner malade sili. Pour na nini Bayer. Donc belvé ça quoi Bayer a tio 7 bien luka 8 mbi. Donc azo beta musala na ndenge moko bo sengeli. Donc nga pona nga
lelo oyo bato ebele baza bafulami bandeko na biso o bakondima ngai moi je crois bien Ronel andimaka Jérémie andimaka ozo comprendre et pourtant kutu soki ozondima nzambe pa ofongolelo baporte comment mokitani no mutu oyo oyebi tosufrana na elo mo eza nini oki kozala naza mwana ya modero mais topesa ete exemple papa mosu ake kofulanga mais lobi teke naloba kaka naza mwa te komisa mpe place oyo bapesaki yo temps lelo oyo Bélard efuli surtout bana basi bandeko na biso ya bana basi oyo banaye kosouffrir avant okota na scénario efo mata na motalaka lelo oyo bana basi oyo ngai na yawa naye kosala promotion ya Bélard nalingi mpe polémique te mpo ye balingana ne polémique te Maria fale belle te bimise skotanga kasi wana yo te nga naza papa kulutu asangisaka bombaka mabe ya ndaku to stratégie ya ndaku mais Bélard franchement na bana basi nga namonaka Bélard aza mokitani ya Solange Mindondo na betelo lisolo mo muke Fani Katale ya ebiango eza na mona moso azaka na souci ya bana basi bakota na nzonzingi makasi lokola Solange Mindondo te personnel mais so otali Bélard lelo makambo osala tolongoli mo eloko wana mpo nga mpe na mitie na kati mpo na tia na filme efo keno na motalaka nga mpe nasala ngo ebele nga nde nani tofula actrice mo boye mpe eza mpo na bongo te nalobi kaka ke nga mpe naza mutu nana badefo na nga na mpe na mampuya so namoni yo mpo oza mpe ta ya bie avant na tia yo mpe okei nga témoignage na nga 6 mois ata ba 10 bofilme bakarte etoni bayisi bino boya lobi témoignage est continué. Basou. Donc bana tout bazaza mikolo babimi oyo bimisa oleka na tata. Nalobi bongo te nalobi ngai moko pe na mitie na kati na ba scénariste onyo so bano sala makambu wana. Mais lelo yo grâce à Bélard tolongoli mo eloko wana elongwe. Et comme tala na onde komi ko bundela yo. Eloko bundela mutu lokwa musala na yo ezate ya. Donc musala na yo soke bundela o malamu. Mais soki ba mantia ko na tatami poko ta na nzonzing okomi star ya tatami. Wana mabe mais soki ezaki mpona musala no mibetela maboko donc c'est un peu ça lelo yo bana bazebele bamata bakita na bao bawanganaka na bao bandimaka te bakoma kowangana po batya ele msu ngambu wana baza bato oyo tika bango baloba na bango parmi catholiques à 5 ans à Bellevue TV. Et les logos Bellevue à côté ça na théâtre mais la mo la ba comme les bolobela ngote. Quand les ala comme si ça la théâtre boye, ma bangue zo dominé et ba tableau. Mais Bélard est rayé et longoli mama bango ba pe mutu pena que non, autre la pena théâtre qui toko au CP là. Parce que atia ba comédien à l'aise à ça la bango ambiance de tournage. Mais pourquoi ba valoriser raté que non, elle a apporté un plus namulé à théâtre na. Sikoyo en tout cas ça la raison et loko wana théâtre na biso bana ko souffrir pour na libanga omoni nga naza mwana ona na kendaka pe mwa mukelo kwa tata nga na monga futela nga inate mais na notele manasa ina na yoka mwa ku omoni intrigue oh biso to benga na cinéma soki ekoti ba zizani ebebaka mabange bane ko bebisa intrigue makasi omona msu mutu olela mama na kufi mais amitié libanga na mutu mutu azolo ba vraiment important mais alinga tia abwaka kaka libanga ok yo yebi oza mutu ya tv mpo mutu akabelo mo ifo bwake kaka ngai na bato mosusu bafutelanga ndako na bwaka ye te na bato mosusu mpe asombelanga le mosusu pantalon to chemise na bwaka ye te donc eloko Bélard asalana eza ya félicité il faut tolobelaka yango oza na raison mabanga ezoboma na miziki na biso même nga filme nanga ndenge eleka na biso tv je ne crois pas que emonanga mona oka soni mpona wabwaka mpona hôtel ba film Bélard oh libanga ya nango te professionnel voilà libanga so lingo zwango c'est un ambiance à tournage ma kingani to bwaki ma sele ki soka to bwaki na ambiance à tournage en tout cas eloko wana to yebi ke bandeko belé pe bakomi ko sala ngo après Bélard donc to luka to sala ni to faire propulser yango po to koma pena to longwa na moi complexe wana eloko ezobebisa théâtre na biso kongo na musique na biso mabanga okoki ozala ozoyemela talaka ntina musique oyemela gemima mais likolo libanga kaka na nzembo wana oyembi lisusu meta obebisi mbala moko donc en tout cas aza félicité tokolobela yango lemsunga mpe nazalaki mwa kidiba
magenga mo pe na salelaka ngo ponga mo pe na banga koboka pe na makasi ngaso koboka zelanga na théâtre na cinéma era moi passe donc na zanga ba fine nga mo boyo bazaka moi 3 na poto ba supportanga bona boka bango te me bakabelanga me ba mona ka ndena o jouer donc c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui fait que bolamu autour autant que le ba que non be la fouli ba te belé bolamu ya bela pourquoi ezongela ka mabe à cause ça sous acte moko boya malamu on les voit apprécier l'homme à son époque mais après wala borova na ye hypocrite tout le monde ezonga kaka hypocrite boyna ezalaka parce que eza étoile ou bien ba mona comme si ba linga ka rater la mona parce que ngala tika tete moi kala mais yom toi trop la mona milieu la bino ezalaka nini jalousie wana oyo moko mona rapena personnellement na moi na yo l'homme noir yo mona te ba ba caricature mo boyeke mundele ndeko na zo mata na nzete azo matisa ye mutu mwinda zo benda ye yango wana faut ba benda ka bela ka kita ko no po noir oyo ya moni satana to benga satana ange de lumière mobali kitoko fani katalia to yo soko telemina yebo o résister devant satana l'homme le plus beau Yesu ni beauté ni éclat o moni nde ba finga ngelo ngimabe nalanda Yesu kena Bible omona bakoma Yesu ni beauté ni éclat donc oko lula ata kulula te donc batu nyonso bozala kitoko boa bana satana donc ngane na elongi mabe boli tutu boy donc pire petit Yesu po Yesu bana na beauté te donc po noir et finga rande koné noir lelo eza na carrière tika na choqué na bato carrière ya mutu ezotambola malamu na Congo eza fali Chassel même na bela politique esimba te dollar emati parce que ba chaîne belé pour aninga le bamona comme si opo lekisi te na lo chaîne eza belé totanga ba ko ngai Chassel même ezosimba to esimba te na coupe France ba auto longola Paris te esimba te fali pe esimba to esimba te bela esimba to esimba te abanda ebongo tala photo atie na profil na ye na sere na Yesu zibantu ya kala au moins que bato baloba makambo boyebi te place ba uti touti musika donc l'homme noir azana pona ko benda ka muninga yo pe ndenge vandia so ndenge ozaka bato babundisaka yo babika ke alaksaka ninyango ye pe gobe bango miso ngalo bako asedizaka mibala banga kolongola na linette baloba bongo alaksaka nini to bokele mbasu to sale nini l'homme noir au moins jour to kokoma na culture ya muninga asali mo eloko mo boyo to soutenir ye biso nyonso eza malamu benga ba marraine na kala yeza marraine na ngam tapesa nga gwa asala chien marraine muto aye kaka na ba soutenir ake ofinga mais bien ko po olingi na choquer bato nataki ko na alliance à part na kotanga ka komba bela atanga alliance à part aye ka na alliance mais mbongo ezate le reste nyonso basaleli make quelque part abosani bolamu nyonso biloko wana yango moni bato ebele baosalisa su bato te na vie apesa bato mosuku to bambonga balocation bazwa bandaku babongisa ndaku ozomona nzete oyo ebikisa oyo na koi na zamba bakata yango te donc na biso bakongolais motema mabe ezobotama makasi ntango ede moninga na reconnaître bolamu wana te abalukeli oyo atie bombeli na mokongo donc nga mpo na nga dans tout ça d'abord Belleville ye moko nanu aza soki otali na spiritualité ye moko j'espère que amonaka ke fo abondelaka asambelaka kaka parce que bolamu na ye ekomaka mabe bolamu na ye ekomaka mabe donc ngai eloko nakoya kolobaka yango wana. Voilà donc merci beaucoup on continue avec l'émission na papa Kouti ya famille Libota 5 ans oyo nayebisi yo danse oyo nakobina papa Kulutu ya famille Libota 5 ans mwana koli makasi 5 ans et puis na 5 ans wana eske bango bazalaka baye koya afuli bato ebele afuli mpe ka bato ebele te apesi mpe bato mosusu ide tala sala bona ozala te tika boye zala kaka na age oyo bozomone wana responsabilité aportaka wana na chaîne moko te na 2 chaînes et puis rataka te so mbala mona avantage na biso place epesaka nga trouble to wana 2 chaînes Kandi TV na Belar TV. C'est ça. Donc France 24 na TV5. France 24 na TV5. Donc auto le belo mobe par rapport à ndeko na biso pe à son âme Suzy Bantu
oyo bayeba na bela kala mais na liwa na etanga kufa to sobi que non azongaki sur scène X nde mutu abengaki ye mutu aliboso mais babosana ke non na film mo totalaki ezalaki nde bela mutu abengaki ye bapolémique ntina liwa ya Suzy Bantu esalo nde eteke wana seur no ake so bacongolais tozalaki na président lomelobi azoregrete makasi abi mwana bazolia ye na mbwa ole bosauve mwana me bozofilme lelo congolais akomi na ebongo topemisa su bawei kimia te tovandisa bango kimia te lelo Suzy Bantu ser na biso toolela aza na malili lelo bato tu bakopoloba na lolenge na bango akufaki mpona mobali moko mwana muke mobali moko ya poto do kimakujos na mampala mobo oyo oza na maîtrise ya makambo oloba te ser na biso nzambe so abe arécupere mutu na ye biso toza na force akokanga te keto bao nzambe tika ye nana azala na biso te donc ser na biso Suzy Bantu aza mutu azalaki na mabe azalaki sente mais totika ye pema na kimia bilobaloba ekomi makasi polémique ya nini yango peke ajouaki a liboso après akojoue bango nyonso baa baser na ye esali mpe bien ngai naloba yango à chaque fois ojoue awa mais eloko kodiférencie betuni bao différence yena écriture mutu na mutu anya libaya omona ke jemima joue awa na awa place moko ka eleka nzambe kutu tomona ondi asala lokolo moko monene moko moke eza normal mais lelo pourquoi bino boya koto nda jouaki liboso koto baye kobengise na nsima siko awa mpe basenga avar babimisi nzoka nayaki kuna liboso donc eza nango moment osala polémique te tolela ser na biso et d'ailleurs soki otali ye na vie privée na ye ndenge attitude nde ndenge azalaki ndenge ando joli yango na théâtre ser Suzy na bandeko komona différence entre personne na personnage kati na ye te na théâtre abandaki kojoue mwasi moko ya kimia mwasi moko boye mobali alukelaki baproblème ti na vie normale preuve ane lobi na micro na nga président elomba alobi abeli maladi moko depuis 2019 abandaki kobanga koloba na famille na ye ezali maladi ya poumon donc aboyaki kotia famille na pasi bakoma et puis azalaki femme moko femme forte oyo fali pupa yembi supporter maladie ye moko supporter maladie ye moko ale yo vandi na poto koni mama koni papa namoni kutu moko ya mandefa pembe boye autidi wapango oye YouTube na kimukolo makasi bongo ndeni azoba makambo bato ndira zala na bato c'est pas normal botika mowe ya pemba na kimia o mutu bamemisi ye nkolo pena nde amemi nkolo nde Teresia parce que bayebi ke bato so bokoza mibale baproblème ekozanga te bokodiscute me bokomi kobongisa siko bango batali kota kobongisa te bango batikali kaka na ntango nde bazalaki na conflit babi mutu pena abomi ye eza pena Teresia ndenge alobaka ke aza sirène boye na boye na bacomédien baosala bamiso mpona kokunda lisu ndeko na bango batika biloko wana obi ntango bozwaka liwa bokomi kolango mpa mutu mort d'homme mutu akufi bolobi ke géri mutu abomi ye obi ke bokobomisa ngai avant bokende kokunda mutu wana totika biloko wana ko eza grave place nini oyo bato baswanaka te babenga ye ndoki eza problème te yesu masiya kutu bakitisa ye donc otala yesu boye oyo mwana grand prêtre oyo basala boye ebo soki yo bafingi yo esali nini so balobi oza ndoki elobi ata président Omar Kabongo ke je sali abi soki balobi ke Suzy azalaki ane kofrene Teresa ndo tourne bafilme ebele seke Suzy kindoka yango eza bien ebanda opesa nani Teresa chance donc ça montre ke baza bandeko baza basere bakoki mpe koswana ya bino nini bakoni mama bakoni papa makambo yango ya théâtre mibala ya théâtre badeseva bino yango bosala bachaîne mpona bakala bato ya théâtre mpo bato ya théâtre mpe bofingaka soki mpe outi mpo ntongo mampu yango ya kolongola na bango mpo bango mpe nanu baetolomo mpe baka nango ya bien sikoyo bofingaka bango bofingela bango nini batika kokole ser na biso Teresa engai na sina alobaki ona bamission ebele c'est pas bien balingaki babomisa ya gabia na makambo ya dianao kaka boye entelie kutu alobeleki mabe et puis soki otali ser na biso Suzy Bantu dans son vivant akenda matanga ser na biso Teresa
akina matanga. Ça montre que babongisaki déjà. Banani baswana te nzambe nanga. Fayi lukuna Tshisekedi balakisa soki ba binemi. Et bon soki biso banzeta mubi ya kokauko. Botika biloko na c'est pas normal. Botika biso to vanda en paix. To swana, to bunda, to fingana. Eza makamna biso yo ki pe famille na yo. Maman bina la télévision 14 pouces ya kunki. Lupa on a bino non clôturé. Tina mongo na Kinshasa, ba pepa toilette, ba voisin ba yo ka solania lupa on a bino. Tika mama YouTube. Lembaka makambo te parce que nga na kende wana sur place après émission ya Maman Top era alekaka lobi Suzy atikala kobota te Suzy aza na mwana te naye kotala alisala na poto alobi ke Suzy azalaka bazalaka na yezu mwasi na mobali azala mwana te mais na famille babi Suzy atiki mwana ya 14 ans sikoyo makambo wana eye pona nini tala place congolaise ndoki avant benga muninga ndoki makambo wana so eye pona nini soki boyebi mwana Suzy atiki nde bozwi en charge eza problème te est-ce que so boyebi est-ce que bozwa en charge bobando tangise bosomele lupangu et puis so abota to abota te yabino nini obike mboko yo mboko ko mobangisanga do baolandela bila vie noko babandi na vie artistique vie eza pas vie privée azaki na mise tel ngai olela tel te ngai pena makambo wana bango baoloba eza ba langage de la rue soki famille na ye balobi bongo na famille na bandeko otangitangi komo bana bakozala information bien soki famille balobi eza bongo nga na oyo contredire yango nini et puis nga na théâtre jemima tosololaka makambo etali art soki oyo kobetelanga vie privée nono opesa conseil ke na kota na vie privée no na badiabula famille na bino baya otakenga pardon etali yo makambo vie privée na yo donc totika bavie privée ya bato Suzy apema na kima tala babi azopema na kimia te ti lelo babi bauti kobimise na bavideo kala mingi tao donc topemisaka bawei te pourquoi donc eza passe clore na sujet wana tobima na sujet ya makambo oyo etali 5 ans Bellevue tomoni mpe Bellevue na bolingo wana ya ndeko na ye apesi mbongo mpo ambome Suzy mais tomoni kota balotre la babi te eza kota na biso nde bapesaki mbongo bambome Suzy mpo na leyi biloko bango nyonso tu baza basere na ye bango nyonso baza basere moto apesi mbongo bambome Suzy nyonso baza basere babela moto apesi yango nalobi te Belar apesi félicitation sere na biso mpe wana baoloba mpo na contribution na kati ya groupe ya WhatsApp yakambome kaka babeza ebela te eza ye eza problème te babeza eza ye babela te eza ye moto wana soki tokomi kosala kifanatique ya bongo ekomi kifaux fanatique bango nyonso baa basere na ye oyo apesi te eza problème te yango mpe bavrai fanatique tala bosalaka badeba moko ya bien badeba moko ya mutu leti deba oyo mpena leti nga mpena nde na ya famille bota bona ya kosala deba oyo wana foka ba leza bampuku nde mutu basala ngo leza bampuku mpuku bango nde fo basalaka badeba na nga famille bota mpena nakosala deba wana te mpo Belar omoni mutu oyo azwa éducation ya tata na ye na mama na ye ayeba kokaba eza éducation oyebi Belar nde tozwa awa après maman Olive Lembe Kabila après maman Denise mwana mwasi azosouffrir aosutuka na tv boye nzambe na nga Belar nzambe na ngai do baminiature na likambo azalaki te batie ye na foto batie ye na miniature yango ede biso tala kutu mabela bana moko kutu na quartier na biso kuna na limete onda na solo tolie te ma Belar ifatala biso likambo ngabi bino mwana papa na bino papa na bino Belar ayesani na makambo donc ça montre que mutu akabolaka la baninga yebi pasi ya baninga botika kozokisa motema na ye akoya kolemba elobi ata ya gabi tika no kosala bolamu mpo bolamu nde ezolukela baproblème mais nayebi ke nzambe na bolingo akoprotege ye parce que le 5e anniversaire tozobanda na prière pas pasteur de la foi le seul pasteur na Congo totika ye wana de la foi moi nazotia mutu nyonso na défi pasteur totika ye na Congo oyo alie ngulu te abebisi bikila te de la foi to na pasteur mosusu te oyo to batikali bamanki ona po vana delile esalakisa biso bango na nga aza moto aza manki ona ah bon peut-être
baka wana mpe baka moko boye ezalaka me ngai nalobi be delile esi alakisa biso ke paster aza alala na lola te akitaka na sete na ntongo baza bato ya makiona mais de la foi notre pasteur donc tokobanda na prière tosambeli nzambe ndenge akomisi biso 5 ans ndenge touti mosika bitumba mama 20 à 30 ans ezala na biso elongo donc c'est un peu ça mpona koshute nabaki mpe oza koko ya bawarrior mais yako babi kotamboli trop okende na ngambo baheritier kuna o soki mpe nani yango wana ya wata oke boye otamboli mpwani instabilité wana ya kozala proche ya ministère po babenganako te eza considération baconsidérako te kuna te eza considération omoni ngai alingaka considération omoni ngai naza na kwa ivoirien mo boye asalela fali chaîne oyebi ete asalela fali pupa chaîne mais aza ne congolais te aza ivoirien omoni ngai lelo bato bakotuna nga fali azopesa nini mais moi géri tel que je suis bawarrior baosoutenir nga makasi bawarrior baosoutenir nga sur le plan moral financier bazosoutenir nga même na spirituellement bato ka banana quadra azosoutenir nga quadra wana eza konkota kofi bino bakomisa likambo koma mo boye ya mundele bakomisa ngo ya mutu nana quadra eza quadra eza monini kena dictionnaire elingi oloba nini elingi koloba nini ye mutu akelango nga mpe nayebi nakoma te nayebi nakoma ve na bikondonozo pardon na bikondonozo na liste wana epoza na liste nga kamwene babosani nga babosani nga makasi nga batangi nga te donc lelo oyo bawarrior bayambi nga na motema mobimba lelo na oleka na nzela boye koko bawarrior information eza ndenge nini information ezali formule 7 ezobeta balboma mikolo formule 7 lelo bibi eza nzembo so bozwi problème na mwasi na mobali moto akobongisa bino aza te nzembo wana kaka chéri pardon limbisanga ntuka nayoki bibi nayoki mede surtout mikolo nzembo abeda shu te fali aza diable fali aza kwa bayere atie o 7 bi aoluka 8e bi événement ya passe ekomeli fali après kokanga photo na président ya biso ya Macron ya France tomoni a posté azalaki invité il faut dire na conférence wana il était invité taki baartiste nyonso balobi babengai mpe Gims abokokende mais pourquoi fali ayebaki na kokende alors après photo wana tomoni babuki lopangu na ye ya Mongafula kuna babuki yango bamtu balobi eza bamilitant bamtu balobi eza bagaulois bamtu balobi eza bafiti okoloba merci beaucoup gros bébé de la presse nalingi na répondre lomo olobi alobi yango na sepe na langage wana olobi makasi omoni Gims lelo c'est notre frère Gims aza petit à fali pour pas prévenir na Côte d'Ivoire concert na suka Côte d'Ivoire invité na ezali fali au moment où so ba vie ba benga Gims légende mais Gims abenga fali légende donc contradiction ba vie ba benga Gims légende mais Gims abenga fali légende donc Gims sera boyaki to so no bien nga ngina choquer ce ko bato elo ni Congo ça ela fali elo ela ça que to prouver fali za congolais déjà ka européen nationalité wana za lango ya nationalité Congo ba botama nango to ba pesaka aza d'origine Congo nationalité congolais congolaise fali abotami wapi Congo na bandal Congo ale sekuna na sekuna côté na biso tinga pe na vana makele na avenue Gombe omoni mabele batongela stade Martyr avenue na biso ne mabele ni na ba chinois mutu ba chinois no yozwa to ba nodi na makasi mais lelo tala biso lelo na pa na nga na limité quartier présidentiel vous comprenez via mutu eza bongo lelo oyo tu fais loko wana parce que ko choquer batu Congo ça il a fallu tout na nga leti nini to solo la bien j'ai mis mon âge na bi ko ça journaliste ya munene yebisanga manifestation mo falat à sala gouvernement Chambon naza na kata bureau naza pe na ko faire partie na bureau ya F victime te pona ye moi je te confirme concert ya Wera JBB CBG gouvernement Chambongo vrai ou faux ba soutenir bango poani héritier Watanabe abeta na awa na Martyr ba bimisa mbongo na kesa l'état pour ba soutenir héritier est-ce que fali de na mboko ba ba pesa mbongo pona ye Congo considère fali te mais oui tika tolo bango Congo ebi valeur a fali te ba kaboli ba passeport diplomatique ba pesi fali to solo PSP oui PSPJ to solo la bien ba pesa passeport
mpo na nini na matière bapesa passeport mpo nini moto aoteka Congo mie batrouve Gims aoteka Congo mie Dadju mie Koffi Olomide mie siko fali mwana mbwa siko na bato nyonso natangi wana na Congo po Gims ndako ne yaka na Maroc Dadju ndako ne loba na mère na bango bautozwa ndako na Kinshasa azala na ndako na poto yebisaka musicien avanda na Congo bomoni bato mindako na ye o adefendaka Congo koleka fali na mboko monike ya mauvaise foi omonike eza mauvaise foi nyonso tola mpo ya nini baministère bino bango motyala mutu ministère présidentiel bango mo baloba bango ati bana bafanatike na bango ngai na ministère présidentiel ngai so meki na ngai entela kokangisa yo fali ti lelo azwa soutien ya gouvernement te akenda kotia bapompi na Kisensu na mbongo na ye aza na fondation na ye asala makambo na mbongo ne mboka na biso accompagne ya fali siko soki aboya invitation ya Macron Gims aboyaka invitation ya Macron mpo azala passeport diplomatique fali azala nini différence ka wana nga warion nde ezo engagé nga warion nde nalobi bongo azalaki na passeport alinga ya te nalobi boye tant bino la charité bien ordonnée commence par soi-même mboka fali bo honorer fali te siko bino bolinga salela bino ni libanda yebisa ngai Macron na bobambi mabanga bolobi ke bobuka ndaka fali po soi-disant kangi photo na Macron na Congo marche nini de salama na Congo totambola Congo mobimba totelemela Macron to soi-disant nde toki bato wana ezoyebana mpe te bakuluna ere moko bato mosusu balobi na video baforce du progrès ya IDPS ezoyebana te me ngai nalingi naloba boye soki bobuki ndako afali mpo akutani na Macron boza balâche oui boza bahypocrite boza bavaurien avandi na moto soi-disant nde balobi ke non azokolabore na bayini vraiment ya Congo zela na beta matière est ce obike na mboko tonga toboma Kagame na Kinshasa tozwa occasion ya boma Kagame na Kinshasa oyebi torata ye mpo nani bana baprotege ye na mboka nakufa na mboka na pièce contre pièce soki Macron aza président français est ce que Macron mtabundisa soki totali sur le plan diplomatie oui nga naza mutu nasala quand même émission politique nayebi sur le plan diplomatie Macron soi-disant bolobaka soutenir Rwanda mais mutu azobundisa biso eza kutu Rwanda te eza Kagame oza pandi lokwa Mandalala ya Rwanda mais biso toza na problème na Rwandais te les Rwandais ou les Rwandais ce sont des frères nga na famille est-ce que bi tina famille no bokozala ba Rwandais ba na famille nga ba nièce na nga ba Rwandais nena boma bango toi na problème ya Kagame toi na problème ya Rwanda te Kagame yende président ya Rwanda kasi yango na lobi te est-ce que likama mutu soki nga na bomi mutu ba yokanga o so nga na bomi mutu ba yokanga o ona nini ba guerre ya ba individuel Kagame ne mutu aza mabe eza ba Rwanda ba mabe te po Rwanda zo mundu ka kobundisa RDC eza Kagame mutu atindi ye eza ba Rwanda te donc soki lelo botuma ndako fali po atelemi na Macron mais nga na utomona lobi na page officielle ya IDPS ba ke yamba Macron dimanche le 4 ba ke yamba siko bobeti fali kuna po ke ko yamba botumi ndako ne po acteur akaki ku photo te wala ba golo mtu ba bongo akene la conférence après la suka bakangi photo fali avandi na kata salle ndenge congolais nyonso azalaki wana Christelle Lusako ne pas Alaki. Lusako nazalaki Adoyur azalaki mais le plus influent na ba congolais nyonso bazalaki wana fala za influenceur aza artiste musicien mais influenceur akoyebisa o jemima voter intel pour voter mais oui aza influenceur soki Macron neni ezali kuna azali na rôle ezali ya influenceur rôle ba bengi sekele kuna par rapport à quoi ezalaki Macron azo présenter politique africain ba abengisaki bapandisango ya Afrique na mindele basolola soki bato baloba ke fali ndenge akepa Macron eza mabe tala bato tu bona France bobima boya na bino kasawa bino bato bolinga boke toyokana nga na oke France te nga na oke Belgique France te d'ailleurs nga ninga na France te nga nde nazalaka na ninga France te est-ce que bango bakazi baa na souci ya Congo koleka fali fala bete baconcert mosusu akabola babiloko nde na ba este out denema utotina mbongo na este out soki bozwi ndako ya fali oyo première motoki na ye ya vie oyo atongi ndako ne
bopanzi yango bolingi bomaske bakuluna kuluna okoma na ndako afali ndeni soki bowana problème ya mako tozela mako aya awa totuna ye Christian Lusako na tunaki ye to ole botuma ndako afali bozela mako aya boboma ye ça tunaki ye me baréponse na martira yo kasi Tshisekedi papa zala de son vivant Moni Kagame boy ako fini na kingo taka vena za munene ako fini na kingo mais bobengisa so Kagame na Kinshasa basi babetele pe maboko siko lelo fallait ake pa Macron bolingo masqué on a oki jomo on entend jomo ba IDPS obi ya moko bato IDPS boti ko sa IDPS soni moi je suis de l'IDPS nga tata na nga za molakisi Mobutu ando fute bien te na ye mona pola teme Mobutu fona ke na IDPS na kota IDPS na za mona muke na tembe basali marche le seul président au monde batamo na cercueil na za vivant Mobutu ah on a tembe ba fonctionnaire ba komi sida na Mobutu pona obi na neni wana marti batongi te na lingwele te yola na nzoto mikeo donc fali lelo soki bosali e bongo et puis merci na mon général Kasongo akei kotala ake ko visiter amona makambasali parce que jomo ide pesa leki azolobo plaque mutuka wana ezala mutuka mo etambolaka te pourquoi boto fingisa IDPS ba misu bovanda na bapoto la bo aider fachi te ozaka no sala eloko te oyebi ko gérer administration te oyeyo oza na poste mo oloba biloba loba na TV il fallait pas mon nana a déclaré que batumi ndako na bango ta eloko jwana loba na TV et puis lupango wana eza lupango o fallait avandaka te et puis lo ngana okamwa na kongo baloba ke fallait aza mbongo te ana lupango te moko wana ka moko eza problème te faire azango belé moko siko eza ndeni obi nini faire na kasabu eza 5 apa ya GB oyebi ya bova oyebi mapango ya daju siko daju na faire na leki na succès na rosa na mbongo ebele oyebi lupango ya Gims na Congo botika ba débat terre à terre voilà biso ko faire to mona na musique on faire na lupango baza lupango ya faire to mona beta musique ya faire ana loja na lobi boye na ngina betelo lisolo ni oza mopandisa ngo na pesa ko respect ko yele nga débat ya ba faire ezal azana lupango un grand garçon ko nga boye mwana nga ko sa 23 ans bala kala mingi te na vandela ndako affaire mondeni ovandela na lobi ndako afali parce que ba agresser yango nga na ko va na débat te na ba faire azana bandako ebele to fali azana bandako ebele nga na lobande fali azobeta musique koleka faire point ba nga na osonela ne musique daje zala mbongo ebele Gims zala mbongo ebele oyebi bandako na bango oyebi ndako moko ya Gims na Maroc ya na ebite siko elingo ba ke faire avec Gims na mbongo organisation bino botika biloko wana moi na comprendre ngo lelo ke fallait azo souffrir na pays na yemo kwa botama balingaka te franchement fallait balingaka te au moins so daki ba misé mi obenga misé présidentiel ne babuka enda kune wana bolinga momo na ba fan pe ya wana balinga ba ke pe ba sa désordre mais nous les warriors toza ba fan toza bana toi la maturité pour au moins il fallait ba que les warriors toujours à l'attaque même ba to IDPS pe ba warrior bazali batumbi ba drapeau IDPS za bana batumbi ba drapeau IDPS oui batumbi ba drapeau IDPS soki na IPN soki wapi mais biloko wana ngana ko senga na CG Kabuya bo encadrer tozaki na mboko tozolo ba Kabila kolisi kuluna lelo soki bandeko na so ba benga soki ya force du progrès wana ngana ebi force du progrès na ebi président Jekobeya na ebi bien azalaki wana ebi te soki azala sous président na bango mais baza bato ba intellectuel mais ça na bana muso mike ba côté na force du progrès bazo que sa force du progrès soni mais soni peut-être ça on peut bandeko ya force du progrès o ba yeba na penate o ba ye lobby awa peut-être pe eza ba na ki so ba bi ranking entre ba donc eza nde mabe ko sala eloko moya bon fallait za congolais so ba na problème à Macron bozela Macron yawa bo bomaye et puis tant bolo bana fali wana zo agresser bisoti ye jona IDPS na lobane na wana zo agresser bisoti ngai soki nazalaki ye ngana sa président kanga frontière à Congo tine les apolele ba Rwanda ba okota biso pe to okota po ani c'est la diplomatie bilo mususu boye ba ndenge nini ya kolobela ngote donc problème na biso ezali type wana Kagame ngai soki Congo epesinga ba moyen epesinga ba munition ngana oboma Kagame.
Merci beaucoup. Waleza le bano asuka to komi vraiment asuka. Dernier message na oyo bato ko retenir na passage no awa. Dernier message dans les Congolais to lingana. En tout cas, soki yo oza Gaulois oseki batuminda kwa fali. Balambi soso libato seki lobi nzunga lobi eza yo. Ndenge basali fali lobi pe ba sala faire bongo. Donc eza le mo photo télémélango. Et puis ba fanatique bo aider batu. Fallait kende ko kanga photo na Macron te. Ne bobimisi président Caleb na photo, bobimisi Inter na photo. Eza montage. Akanga photo na Macron na verre ya whisky na maboko. C'est l'impolitesse. Président République ko kanga na verre ya whisky na maboko. Bozaki na ambiance, bozaki na boîte. C'est un montage. C'est un montage. Voilà. Donc, Fali azalaki na salle. Et puis, photo bobimisi ka ba telemi. Oh ba vandi sikoyo. Oh ba vandi na ba fauteuil na salon. Mwana mobali wana azo émerger makasi. Azo longola musique ya Congo na biso na ghetto. Ba musique Congo ba yemweni. Fali pour passer trésor pour tout. Azala ba Ligue des Champions na kingo na ye. Donc bo pesa ye maboko. Parce que lelo Formule 7, bolobaka amone la papa Hervé, mais Mikolo lelo babimisi album. Bazui morote na premier round. Bas de match. Ya papa chéri. Légende. Na habite so eke wapi. Toromo lukango. Bibi bibi. Bibi pousa koni na yeto lelengi. Ndema bêtise tout comme na suka. Nini? Yo ndozo intention bêtise. Yo ndozo na intention bêtise. Bibolo bisingai ki yakanga ko ekonda. Ki ayolo bisaka ngondi. Fali alandaka ka papa na biso Lwambo Makiadi. Ministre plan na ngaya bo. Lwambo Makiadi moni c'est la machine nga bimisi nzembo wana te. Nzembo Lwambo Makiadi wana zo expliquer ndenge mwasi il faut sokola ava bazala na ye. Ko comme kala suka ya. C'est ça le lot. Sino ya boto décortiquer ba nzembo ya Fali au complet. Mais oui, Fali mutalongola bino complexe. Moi ça mona na kaleso na clip. Obanda ko banga. Oh. Voilà, je vais vous dire que Francis Moulouba cher. Nous avons comme PD ISS à $3,000. Si vous avez PD $3,000, vous avez comme PD vraiment. Après ça, on conseil. Venez à Adricha Motomètre Beba Zibeba. Après ça, on va et puis, na sanité, maman, c'est là qui soka, là qui a battu mère de mère. Bela Dinganga, la patrona. Moutuna Oya, Azoya, Te Oya. Ambela. En tout cas, il faut foutre dans la vidéo. Il faut foutre dans la vidéo. Dans la vidéo, la Bela Dinganga, il faut foutre dans la vidéo. T'es bien en foot dans la vidéo. Voilà, maman t'es belé na massa il y a président Fachi asa depuis Belgique. Ouais, bien président Fachi au Kanzala, nenga yoka pongi. Il s'appelle Emeka Ika Embelibula Diama depuis Belgique. Motema ya mise misenga na peso ba mote belé puis boss Sibu Mutombo leader à Pembe et puis Savané de pitch azana moi Simoko. Brigitte Savané. Maman confort, maman confort. Oh, il y a un gros bébé, il n'y a pas gros bébé, il y a voice. Tu as un numéro. C'est merde. Maman Abisso, Kapinga Ololo, na peso bambote belé, motema yamba Oscar persona. La patrona, Belvic Kandi, moi na moi sur atambola na suki arabe. Atia pe make up te. Aka kitoko. So hotel on dia fula mota kodité na bumwana. So ki nzamba zaki presete mtalinga bota Yezu. Donc Bela Dinganga. 5 ans na biso. Tokozala kaka boye. Tokozala Bela Nzambe ngaye Bela Dinganga. Bela Belvic Kandi. Ya Bela Dinganga. Yona Belvic on dirait Bandoi. Appelle Jérémy Mambote Belé. Jérémy, en tout cas Jérémy Chabani, tu es mon frère. Et là moi salinga Jérémy le salinga kotinga nyu. Te na miso Fanny Katalia na bandal. Maramu Jérémy salinga. Alexis Bela kazande konanga. Yaya. Y'a pas de ça, nous allons bien abattu. Zala bien abattu. T'es d'accord? Y'a pas de monaki. Y'a pas de monaki. T'es d'accord, bambo de belle. Voilà donc, merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. Bientôt là, film Station of Love, il y a Da Costa. Oh, ça nous va te belle, va commander belle, pour moi, on a fini, voilà. Na s'appelle l'époque, na jury. La patronne Rosala, na casting wana. La patronne dans la carte casting. Mon lenglanga. Donc alors que sera zui ote, la te omtama be opesi les meilleurs na ote. Era yango te oloba. Ba senga ba matanga motalaka. Nezaki biso ba scénariste te musala na yo.
Voilà donc, je suis à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Medli qui était derrière à la prise de vue. Et aussi les propos tenus sur le langage que mon invité. Je pèse bien mes mots. Belleville, elle a tout un scénario. Fallait aller tout na musique. Et ça boy, Bima Braza pesa Congo. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, merci à famille Libota pour votre soutien. La moni abonné, boza komata nga ben anoka famille. Boza komata bientôt la 20 000 abonnés et ça l'a vraiment plaisir. Consommez nos vidéos, likez, partagez les vidéos. Nga mona zongi vraiment na solo ngo donc bobane ko manquer nga et bien je suis là na kata terrain na mona donné nini makamango yo kende ça vraiment kitoko na elengi. Voilà encore une fois toro lela. Papa la soko kodioko, maman la soko Suzy, des artistes comédiens, Kimia Ezala, Bolingo Ezala, tous les lana au Suzy, tous les lana au Kokodioko. Le reste, on va voir ça après. Voilà, merci beaucoup à David de Lutte Doux de Karaté depuis Paris, Fanny Katalé, fille de Tchoto, ma petite sœur, la personne beauté, Laetitia Meta, Immortel, Balé Kinanga. On va voir Balé Kinanga. Makasi yaya. Makasi. La personne bien surtout beauté. Oh. Botasso de partout, c'était Jemima Ibé, le gros de la presse congolaise. C'en est fini, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli